Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour à tous mes abonnés. Nabaebata Laranga Bambote Nabino Bissika Bozami. Merci beaucoup à Tipe Boka dans l'Orient de Bruxelles, à Sam Koukou le nécessaire, à Motema Yame Koukou, Lia Melam, Mekoukou Azawana, à Rufutanaye. Un grand merci à Ridim Pakabilokose, à Eritio Okito. Eritio Okito charge depuis les États-Unis. Merci Nayo. Un grand merci à Capo Platini Mengamwana Changouya Solo, à Pichou Sadam. Motema Yananou Doma et pourquoi pas à Boston Doma. Et merci beaucoup à mon sponsor, l'honorable Elisabeth Chitou Kakabalo. Balobi moi si Nzambe maman boboto mon bel les autres appartenir na yo en tout cas tolingi yo mingi kuta le bezate. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel. Babakouf Nyonso. Oh Bolingaranga, oh ngapi na lingarabino. Tout partager vidéo, tout à tout aimer, et ça la bien. Le long délai, le balobi makabweza, le bébé belé. Merci à président Yoshua, et merci aussi à maman Aimé Kyungu, et pourquoi pas à Elim Mizi, hymne national. Le balobi moi ça monte mamalamu. Merci Nayo, merci à maman Kati. Yayo yango tolela yo fort. Et merci na bino nyonso au bolingara SB officiel. Et pourquoi pas à l'espace Noé Beauté balobi so na Noé Beauté moni boloro bien make-up toi na Bénédicte Kizola. Nicolas toza décoré ka parmi. So moni na bibi bien Bénédicte Kizola za. Merci beaucoup à tonton Irano Zuma et tonton Irano sont d'accord au fond de la caméra ba monela ngai Angèle, poupée Barbie, et Zanaïe ne tout analyser, affaire il y a des comédiens, affaire il y a non, il y a des fans, une comédie division et continue théâtre en abisso, Toroso Langona, Angela, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Bolokoko, bonjour Naba Bolignon sur Bolokoko officiel. Voilà. Bonjour Naba Tonio sur Balingangaï et un grand merci à Silva. Kiyama na kati ya Belgique moi sikito qu'on a pesi mbote na pesi mbote na Jean-Louis Makambo le boss na kati ya États-Unis le boss na pesi boss na ngai o na lingara mingi balobi eloko papeza ya mwana Pachu King Kumu Pachu King Papicho pardon Papicho King Kumu na pesi mbote bisika zali na kati ya Belgique. Je suis là tout solo là. Merci beaucoup à Brigitte Mavinga, la maman de Magali depuis Suède. Merci Nayo. Angela Boni santé. Non, santé za bien santé za bien l'angolo nzambe kande bomona. Non, ça va msale qui est bien cause a permet na papa Hervé na za bien. Ouais. Rendez-vous le 24. Le 24, c'est le rendez-vous. À ne pas manquer le 24. 7 heures déjà, ma porte est déjà ouverte pour que se pelissa batunion, so balinga la bonne musique et à Papa Hervé Ferregola. En tout cas, je vais te banda promettre le bayo bazar au talayo que excusez Rosala pour te contre te Rosalane au milieu du village pour le bara à vérité. Non, on a pour te contre te au milieu du village et le bas papa langa papi choking kumu alinga moi mutazala moi boye quoi. Non, on a bon. Voilà, merci beaucoup Angela, la poupée Barbie. Angela, tu mets ma solo, il y a Italie théâtre. Je crois que vous avez mouto l'andra théâtre et moi mini. Ouais. Vous avez mouto yo, tu bandi pet kolandaku, kolobe la ba comédien en haut, les lotés lobité, mais tu banda au moins kala. Et mais les lots ils ont mon division et continue à art na biso. Parce que quand tu es bien que mambo est raté. Ouais. C'est rare, maman bipendou, maman linga, tu es belé, tu es barabino. Mais le long de 21e siècle, quand tout le monde théâtre, c'est comme une division en deux parties. En tout cas, Dorcas Bolokoko, on a dit que Bato belé na mokili balinga mona bato bazala unité, bazala deux surtout. Voilà. Ouais. Et les lots se tozo lobela art. Il y a théâtre, tota la Sila Bissalou, Pomba ya scène, tota la Belle Vie, famille Libota. Je ne suis pas à Bakouk, je ne suis pas famille Libota, mais na lingara artiste na biso parce que basala musala malamu. Très bien. Mais ce qui totali les lots to komi na ba click famille Libota, ba picken contre Abakouk. Abakouk ba picken contre famille Libota. Jusque là non tout cas là on a Sila te aller capo à piquer Belle Vie. Tout le monde a fait Belle Vie, tu à la télé, à piquer Sila Bissalou. Mais ils ont entourage. Entourage à Sila, entourage à Belle Vie. Tout là, na quatre entourage, le même personne, Basipe Mibali, oh, bah, jouer na
et pas belle vie bango pe ba jouer kuna eza lokwa banzonzing moroboy parce que jusque là nanu si la lobate que porte nangeza fermée pour na kaka papa Zuma pour na kaka mutentel non belle vie pas à loba bongoté mais ba ça la échange wana entourage les a bien té ouais entourage les a bien té ils ont entourage des familles qui division en quota. Pardon? Oui. Division des entourages parce que ceux qui entourage les a bien. Yango ba lobaka na musalo bango baza et puis na niveau oyo basila pomba scène ba komi bakanga plus matoi me ba fongola misu parce que tango fongola misu otala mabezo uta wapi est-ce que poison bako chate est-ce que mutoyo il faut na poussa e pembeni nanga to na poussa été maintenant bo fongoli matoi o fongoli pe misu o fongoli matoi pona koyoka nyonso papa Zuma ko ya boye bisi pomba scène talabo lelo pe tomoni ata na ebité Jerry mona lemba Jimmy pardon ayepe bo alobi oyaye oh non alobi tout ça c'est l'entourage tant entourage les a bien il faut qu'on soigne entourage pour être bien voilà. Merci beaucoup il faut qu'on change entourage pour na rozala bien poupée Barbie lelo mingi pe na kati ya théâtre na biso ba artiste comédien na biso ba komi na kijalelo eza ko senga soki na ye na lobi ke na komi mutu ya inteli bato ana kuna ba kokabelanga soki na lobi ke na komi mutu ya inteli bato ana kuna ba kokabelanga est-ce que na théâtre il faut la kaka mutu ya mutu po bakabela yo bolokoko na tangu ya ba mama na biso batika biso ba mama Chako ba mama Mindondo ba mama wana nyonso akala wana tomonaka biloko te ezalaka te mais tobanda otala bango na télé sans polémique sans problème tondo tala bango na ba cassette sans problème aussi mais lelo oyo eloko komisi pe boeza biso bapandisango ya YouTube ba internet oyo parce que soki biso to sala ki musala na biso bien to sala musala na biso bien makambo ngeza te et puis est-ce que si la aleka na télé pour lobakena na posa groupe moko boba landanga non belle vie aussi non mais batu ba misala pourquoi kokaba oyo bon je sais pas kokabeza mabete mais ezate que ce muto kabelo il faut au sala beloge pesa bien mais kokomi c'est bien privé na yote propriété privée na yote pour oyaka oyebisi makama mabe ya muninga pour ocha bango division si la na belle vie to koti si suir s'il pechanga ba uti papa moko très bien et pas papa na biso elombe na Simba groupe Simba o mutu to abande ko apprécier bana ya papa moko singa famille benda na mekata na te mais lelo bakomi ko kata ba singa famille c'est par rapport ya entourage bazana nani bayoka nani bafongola mato e pa nani il faut siko ba artiste na biso ba ye bango parce que bango tant ba sala ba ça ba jalousie qui peut-être ça liba base la division parce qu'on dirait division de où ta na jalousie bazo jalousie de hypocrisie ndeko ya kindoki ndeko ya jalousie tout ça et ça la ma pamba te mutu soka zala kindoki oza jalouse ya mutu pourquoi donc ça la te lamba onga pe fa na zanango mais tant on a moni que na zanango te kotinga jalousie wana eza kindoki et yango to mona na ba artiste na biso lelo to mona rasi la pomba scène kolata na ekaka na façon azalela abo tout le monde na ba qualité ya ba film na tout le monde a apprécié. Si la coach est le après 10 minutes, 10 secondes, talandeng tala mara. Parce que 100 000 vies, parce que elle fait bien son travail. Elle a papa et maman nae. Place à Zolia, place à Zofuta. Pourtant, à ben saraba papa Juma baya, à ben saraba toana nyonso je sais pas, bango nyonso wana. Voilà. Tant bayaka te ofele. Benga bango te parce que baza bandeko ba osala musala ofele te a ofuta bango et maintenant il faut pe bango ba rendre ye service au ya lingi il faut ba travailler bongo et maintenant ceux qui par exemple na kamususu na cheka belle vite na théâtre musu lelo pe toye ba Caleb lelo bango nyoso bakenda bayoka na lisusu te ata basali ba film ya ndenge ni bayoka na lisusu te toyebaki ba groupe eza tellement ebele lelo ekoma le roi ba groupe moya manzanza mais lelo etikala likolo eza belle vie na sila et tout ça ezara jalousie sila ba oyokele jalousie parce que elle s'habille comme alata lokola ba film en Hollywood otomonaka elle s'habille très bien
azara peut-être na ebite so azara na bière na en tout cas so azara vraiment na bière na ye félicitations et ceux qui pas azara na maquilleuse na ye en tout cas félicitations parce que art nde zalaka bongo tant mutu azosala art bazotala pe habillement na ye comment est-ce que azo reflecter nini azolata biloko ata eza ya marque te mais na yebi ke sila lataka marque belle vie pas lataka marque mais eloko siko ya koyeba kosalela ngo nde tolati bo tu t'es bien habillé au classé rose ekoti ba noir olati bo mais non il faut koyeba ndenge nini ya koklasse belle vie elle s'habille bien aza pe na bière na ye félicitations en tout cas au moins siko bato yo jalousie siko ekotaka place wana place siko naza sila na a bière ya belle vie baza ndenge moko te mutu na mutu aza na bière na ye mutu na mutu mpe aza na maquilleuse na ye maintenant eza qualité ya koyeba mutu mosusu aza na boutique d'habillement atekaka me ayebi ndenge ya kolata te ata ye moko mais mutu mosusu aza na boutique d'habillement mais so otali ye boye mo olobi awuti poto to awuti poto te ayebi kovandisa e kote wana babière na bango ya mama belle vie alataka biloko ya bien famille libota vraiment en tout cas maman belle vie alataka biloko ya solo de belles sandales ba jeans ya bien biloko ya likolo ya bien mais azala sikoyo na bière parce que non na yoka te bato basala émission bafinga sila makolo boye sila elamba boye moi je suis pas famille libota je suis pas abakouk mais nazoloba kaka clair maman oza libre tomonaka bato ebele omona bafingi non natikala oyoka place baofinga bazodécortiquer sila te surtout mpo na biema surtout mpo na nayebi te teinture so nini ezalaka belle vie et toza basi tosunganaka peut-être je peux le faire à la télé comme ça mpo na naa na moyen osola na belle vie te j'ai pas son numéro naa na mutu akoki osola na ye mais nakoyebise boye te mais je le fais proprement sans rancune sans eloko abière na ye akobongisa ndeni ya kolatisa belle vie ndeni ya komaquiller belle vie ape toza na salon na biso Noé Beauté Bénédicte Kinzola ayebi ndenge akovandisa pe akovandisa basalaki yango très bien mais na niveau o belle vie akomi nango na minute oyo baza lokola fali na fere nakoloba bongo balokwa wera na jibe c'est clair na bato baa na ndako baolandanga e wera aolinga te ke jibe apile ye jibe aolinga te ke wera apile ye et maintenant il faut arranger babiloko omoni ke ezofingama trop fo na bongisango moto akotya ata kabelo ya $1000 mais so oyebi place bakotisi yo te ndeti na babliside ekovanda te ndeti awa na salon Noé Beauté ekovanda te okotya eloko ya cher olati talon ya somo et tout mais oyebi ndenge akoklase yango te bon esimbaka peti voilà il faut siko koyeba na baniveau baa nango jamais olatela mba ye moko nayebi te mais si là jamais olatela mba ye moko il faut za na bière na yo il faut tala est-ce que ona oyo kosimba ntango bato yango mpe ya poto batindela bango bilamba yebaki na minute oyo eza conquérant ya bato mibale tindela ye eloko moko ke soki akotisi na nzoto na minute oyo ekopike sila ke soki bato ya sila bamoni bato ya bakuku batel babi en tout cas kuna c'est bon donc mams biso mpe ya biso yango oyo totindeli yo mpe c'est comme ça pour la minute c'est comme ça baza conquérant mibale donc balongola jalousie balongola ba entourage à mabe entourage ko aider nelo monter et entourage wana ndezo boma ba changer entourage na bango. Merci beaucoup Angela Coupé Barbie, merci à Sipe Bokana, Ridim Paka, merci Nayo et tonton Irano tous les abakouk. Ouais. Batu Barbie la tonton Irano. Bon tous les jours en tout cas. Tonton Irano de tous les jours de chaque heure. Tonton Zuma aussi, je te salue. Ma tendresse te dit Binga, Miss Lolo, Tonton Hervé, Bino tout Olinga, Bino toute la famille Moro Sandrine, il y a eu Angoyo. Et tout ça encore en ayo, nous le bima kamba biema wana. Ni kamba biema wana ya ngone za kuboma. Toye bité. Todo ça la émission, todo ça naître, todo ça pour nous, todo pour nani. Non, todo ça est clair. Habillement ya belle. Na yo Angela ngana bi yo la tata mtu mondo ya tibe bato ba yebi ko la tamakati il faut abongisa ça bien est-ce qu'on peut on dit malelo soka bio comme bière na pourquoi pas ezaka que non ba matériel ezabilo ko ezali bilambe ye pourquoi ne pas kolakisa ndeko la biso belle vie mais
na lobby te que Bellevie a ebi kolata te po batu mususu na bandaku ba jijara batuka na ba complication ba comprendre l'autre côté. Elle s'habille bien, azana biloko a bien, mais habillée faut qu'elle changer habilleur na ye. Donc classement na ezo dans la bien. Voilà, ezo za la bien te par rapport ya sila. Na minute yo on a yebiso ke baza entre Fali na Ferrego la papa Hervé Palzouria numéro 1 baza bongo et ya roboya ezate. C'est aussi là le roi papa Hervé. Si laza papa Hervé ko? D'accord. Ouais, si laza papa Hervé na minito. Na minito te maza papa Hervé. Donc to zala na epé le 24 bato nyonso bana posa ba mona si la bisalu ba mona le 24. Et Bellevie aza aigle. OK. Aigle Fali Poupa. Donc il y a qu'on discuter zate. Bango mo il faut ba tchaka ngona mutu. Que baza bongo. Pomba ya sensi la bisalu azo frapper. Azo frappé pour na koleka Bellevie, azo frappé pour na kosepelisa monde. Et Bellevie pe as atchango na mutune ke ngape fona fa. C'est comme ça la concurrence. Attendez to zabo biso mbale. Toko za na ba pick and moro boy, ngai fona za makasi ya maquillage ya rolata ke na leka yo parce que za concurrent nanga. Yo bomba ezate batika ba semblant on yo bomba ezate, c'est comme ça. Et za entourage ya Bellevie, ba edaka Bellevie, ba edaka pe si la bisalu. Yo lobake rancune ezana tina te mais to salande musala to sepelisande monde. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup Angela. Rancune ezana tina te. Rancune ezana tina te. Monde ça vraiment bien. Lelo na ba film aussi la biso za ko komela biso. Tozo mona batu o peut-être to pensa qu'il était un jour to mona ba mona théâtre. Boloko kolo mona bosani avant poser une question. Nengina lo balikambu ya Jimmy mwana Lemba. Voilà. C'est un frère aussi que j'aime beaucoup, mais Nalanda qui m'a babilo comme Roboé a déclaré combo ya famille Libota. Tozala batu. Lelo so Jini aza o aza lelo eza grâce ya Bellevie. Azala ingratitude et ça la relo côté. Boye mapeka et ça la relo côté. Bellevie elle a beaucoup fait pour na Jini. Jini pe asali pour na Bellevie parce que lelo ceux qui toki que Jimmy mwana Lemba kombo wana abandi ko déclarer que za yé famille Libota. Biso nyonso to yo yé bango ke za yé mais liboso alobaka te basali la rango pe sorti te mo boye que non sorti médiatique ngane na pesi famille Libota en fait siroter champagne quand ndenge za basala kangote. Mais pourquoi na era problème de to yako yé ba makambu na bino ke yondo sala kibo? Parce que il paraît que Bellevie avait ingrate. Et puis famille Libota on pesaka momoro tautologie famille na linga les Libota. Donc maman Bellevie si possible ozong c'est les combo na e zongi c'est yango famille Libota et luka combo na mususu cha parce que Bellevie pe azangite pona a luka combo mo boacha droit d'auteur ndeni yo sale pa nanga ozalaka e pa nanga lelo soki ba yebi Jimmy mwana Lemba eza grâce pe à Bellevie donc anelo ko futa été alia pe mbonga Bellevie ebele akenda pe lelo a komi ko je sais pas non quand tu as trop vie privée n'a été mais a commis un azali pe pour na Bellevie donc bazala na ingratitude wana te. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Angela, coupé Barbie Angela et lelo aussi la bisal azali retiré na groupe Simba et to éviter pourquoi eza cause ya nini parce que ceux qui to moni bateau bazar au la plus rage sur internet ezali eza na combo ya Bellevue et si la mais pourquoi quand vous pensez qu'on retirer si la bisalu na kati ya groupe Simba donc Simba on peut kufa na ngoti. OK. Simba e kufa na ngo bo retirer na bino pomba scène si la bisalu Simba kufa. Oh ye moko nono papa na biso elombe akoma no sane makamu susu à part théâtre si ata ba retirer Simba ekufa na bomi Simba te yoka Simba yoka na lisusu etikala si les abakouk na famille Libota yoka ba groupe mususu ya TV sala à part ya ba manzanza wana ezala bana mike ba ko retirer si la même si ekufa ba retirer si la Simba ekufa réponse yango wana Simba ekufa. Mais est-ce que s'il n'a pas d'autre la fierté à Simba? Makasi, mutazuli on a trophée. Simba les autres trophées na ebité ce bande quoi musuba commenter. Les autres trophées. Et musu ezote. Mais
et ça vraiment ça lisouté en tout cas na poids ça différent simba bachango lisou na ba famille libota ou bien bachena les abakou et ça na c'est donc ekufa nango soki ekufa. En fait, ceux qui n'ont pas que Simba et Koufa, peut-être Batumoussou va choquer et ça analyse. Je le dis pas pour quitter sa papa et l'ombaza, papa Nabiso, maître avocat, qu'on respecte beaucoup. Mais tant on a Simba, parce que papa, bana oba oswana na baza bana nae. Tant tout le monde a sila, tout le monde a pechanga, tout le monde a belle vie, baza ba fruit à papa et l'ombe. Et tant on a zolo ba pe mones. Donc, dès que tu as l'analyse, pourquoi vidéo moi est circulé? Il y a papa Nabiso et Lombe, tant il y a basaki émission, bazolo bamakambo il y a Pechanga, alobi Pechanga, ma fille chérie, fille unique. Déjà eloko wane ko tike bate belé. Azana bana misatu o babimi. Pourquoi ko benga fille chérie, fille unique, tout ça na mwana moko aza Pechanga. O azande ko na biso nyonso. Benga que j'ai 3 filles, ba fille chérie nanga, ba fille unique parce que lelo bana ba komi na zemi, ba komi na âge à puberté, mobulu ekoti. Yondo za papa yondo maîtriser bango, po mutu muso maîtriser te. Ni ba président Esobe, ni ba président Saïsai, ni ba président Caleb. Ba ko loba lobaka parce que bazana ba contact bango nyonso. Mais muto ko vandisa bango misatu c'est toi. Yondo za papa, yondo za chef ya famille. Charge na yo. Lelo se total la sila. Tomona elombe. Lelo se total la Pechanga, tozotala tomona elombe. Lelo pe se total la belle vie tomona elombe. Mais maîtriser bana. Et puis aux mettre avocat papa na biso elombe. Maîtriser bango. Ce ba koki na conseil té. Même on a nenga ya juridiquement. Voilà. Mais na nenga juridiquement on a habité ce ba juriste ba yebi makambo na zolo ba na lobby bien ou pas. Mais on a nenga juridiquement. Bengisa bango va on dire zo sambisa bango vandisi bango ni caméra au lobby que moi non nazana posa bonaza posa bo bocha kimia pona ezala pe bien po bilongo mususu elongoli sarabatu ba abonné yango elongoli sarabatu na motema yango tant que batu ya belle vie bazo attaquer batu ya les abakouk ba musu ba sepelate ba okende et pas ba okende pas abakouk batu ya abakouk tant bazo finga batu ya belle vie batu musu ba loin botika tobosa la théâtre na kimia oyazana 1000 abonnés azana 1000 na e matana kimia o pazana se ou bien za likolo azala ngona ndinga kimia donc voilà merci beaucoup merci Mingina merci beaucoup na katiote Dorcas lelo yo papa elombe azolanda biso na yebi que azara na 4 bana 4 dans le sens que en fait pas 4 bana excusez-moi il y a un abisso ndeko na biso plutôt Pechanga aza 4e donc na libota et né aza kasila mais tant lobby moana ma fille chérie elinge laksani donc moi na liboso alungwe ya 4e akomi ya liboso ça reste à vérifier parce que to yebi ke ba lule pe bazawana bango baza ba ya lule bazawana ba vieux na biso wana na linga ke mingi bazawana mais tant ozoloba kaka na moko fille chérie ça reste à vérifier. Et puis total fichier là on y a travail pété il y a tigane théâtre voilà voilà si la salle cinéma si la ivoirienne to yebike abenga maka voilà il fera pas et puis mais les loyo azala un peu négligé papa ça fait aussi mal au moni biloko aboyango ezala que non mwana abimi n'est pas moboti na kanda après beaucoup le bon malédiction biloko yango yango yo si la pas à mutu akoyepa au mona bonga lobi que non na siliki nanga na pesi papa mukongo msuba appelle à papa ou bien après oyo kana a bloqué papa pour na mona ba jewana mingi za oh non mutu a bloqué nga o a bloqué nga comme ba jibe na ba wera kaka yango na lobi que concurrence oyo ekosi la raté mais ba chakimia ba longola haine ndeza mabe parce que haine eza kindoki hypocrisie pesa mabe belle vie ba pesa ki condition moko et pas Pechanga et pas belle vie que avant belle vie Pechanga ya ko tourner kuna il faut nano Jimmy alungwe to moni pe Jimmy lelo alungwe Pechanga azongi aye plutôt c'est hypocrisie place wana ezali et c'est pas belle vie hypocrite je peux dire ça parce que ndenge ni ngai mutu nanga to banda na ye soit disant pesi kombo ya famille libota je peux sacrifier mon frère pour ma sœur bango nyonso ba bandeko na yo soki condition wana ezali c'est mieux kutu jour ya tournage ya Pechanga
Jimmy ayate jour à Jimmy nani ayate mais on est déjà chômé donc ça ko longola muninga musala c'est pas bien on dit que muninga lunga musala po yoko oyako travailler ou bien ozwa muninga olongola mutu na yo apesa kombo soi-disant ya famille libota c'est mal réfléchi. Il faut vraiment vendre à réfléchir. Reza libota. Attendez, ba Jérémy, ba lungwaka et tout. C'est pas bien. Bon lungwaka na, ba lungwaka bien, bon lungwaka bango na cause moko eza bien. Mais la cause y a été que ba pèse ordre. Là c'est pas bien. Bien. Les autres monde dans un groupe il y a Belvé, ceux qui montent tourner na SB parce qu'il y a Bissalou, ceux qui a zongi et na Bellart télévision, il faut Bellart et refuser et boyayer. Mais tout le monde rango car peut-être dans ma génération bailler. Ba Ada Ilunga, ba Faché Kalombo, ba génération oyoye. Mais ceux qui totali na Bobo Mari, autre monde a joué na Bella, a joué na SB. Pourquoi ben na Bobo non marité? Qui a été non jouer na SB et pas na PSU. Bon, là il faut ba question est bonga yemoko ba bonga Bobo ou bien Omar ba ko répondre parce que pour nanga emsu no répondre en bien que répondre. En tout cas, Namorope se posera trop de questions. Pourquoi est-ce que Batouana mi balé à tabakeye et pas si là, baye pas na yazara na kanda na bangote. Peut-être bangope batu ba simbi pe famille libota. Autrement, bangope batu ceux qui bilongi na bango eza na kati, ezope ça pe moi sentiment ya otala théâtre par exemple. Ceux qui bango lelo asili ke li bango ba longo li bango bato ya mususu ba otala ndenge ezala kité parce que lelo to moni innovation ou bien modèle moko sila ye nango yango sila azokoka kokita te idée wana soki système wana soki ba artiste ebele bazaki nango mais lelo ata ba président Caleb bakita nde bakita wana te parce que to yebi ke il frappé na Caleb asali oni bano mana wana vieux nanga bienvenue tukebana vieux nanga voya ya pala ebinga na kombo ya ndaku ya bomwana dasha donc il y a vraiment donc lelo soki bango baza basila baza lelo likolo na bango eza parce que si la lelo momo abungaka artiste momo abungaka to banda lisuko mona ete ya Willy to banda lisuko momo pardon to yebara momo kala tondo tali na ba vidéo à kala mais lelo tout le monde nga kuna kanisa limbisa ngai artiste na biso momo na kanisa ki akufa mais tant na moni et puis et puis baché artère principale donc ba principal bazana na oui yé pas ça parmi ba artère principale voilà azalaki donc na tali bo salinga sengo ya komona eli susu azwata kanyaka na ye bato babunga ki ye bazongisa ta numéro na ezala ndemo na YouTube so obungi moi ba contact pe kitara mais na minute so yo SB la musiye ndenge mona ya Willy na film a tourné ka uti poto et la musiye li susu parisien mais bato babunga ki ya William so akembo kanini mais système wana mususu bazaki nango te voilà ya ye nango félicitations SB voilà. Merci beaucoup Angela Poupée Barbite comme il y a vu ça na souka s'il faut peut-être un conseil et tout le moment qui dernière question na biso tout les lots sur 100% d'artistes et comédiens 90% baza contre si la 10% baza pour si là c'est dire à quoi en tout cas jalousie et tondengeni. En tout cas, pour être clair, eza jalousie pesa na kati ba otalaka si la ndeni azomata ba ebeleti. Non boya otanga ba kombo po ekoma alobi mais ba ebele o ba ko pe ko chape libaya pe boya ba koma lokwa sila mais ba mona ke ba kokate ba bazaka na sima sila ba tournera ba vidéo na sila. Donc eza jalousie si la bisalu pomba ya scène zala mayele. Kanga matoi fongola nde misu na bato baza pembeni na yo voilà et lo kanga na ko pesa comme conseil et pas na eke fongola nde misu kanga matoi et puis entourage na yo ko yoka tout le monde et puis ko embrasser tout le monde c'est ça aussi embrasser tout non papa ce maman nanga ce totali bato belé bakota lelo se mabele eza pona ko embrasser tout le monde muto asali o mabe ou bien oyoka déjà mabe mo ba ya oyebisa opi yo mo po remarquer ke ba ko pousser pembeni na ote déjà frappa que ce que etikali ka frapper on est possible ke ba oui ko embrasser tout le monde na vie eza bien mais est-ce que s'il y a pas de social non aza social so aza social tembe azongi si ba oto moni lelo Msumba zong si bangote et na bato belo ba tourna ce pas un social te mais bobo tournera pas na été
mais nani Omar Pemba ya kate pa na ye et la qui c'est de ya social ko ki po lo ba ke yo zo utakuna a okoki oyate mais le même personne o bazo utakuna na basi na ba maman ba utakuna ba oye pa na ye a oyamba tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Poupée Barbie, nous sommes arrivés à la fin. Un mot na ba tutu ba landi plutôt clôture émission. Mon anga ya suka ezaka ka jalousie eza mabe. En eza mabe ebotaka kindoki ebotaka ku kindoki te ezaka de kindoki après obandi kobimisango na ba jalousie na ba haine et si là aza pomba ya scène aza grand artiste na biso ya kin ya Congo plutôt ya monde entier kutu parce que bazara suivi na monde entier mère na lingako mingi po sara musala no bien fongola misukanga matoi n'embrasse pas tout le monde au sala musala no bien continuer ko sala musala no voilà Ndema on peut pas belle vie famille Libota pona longoli ku famille Libota bazo déclarer kombo luka kombo la mususu et yango pété monte matisa o zalelo longola famille Libota zongisele akoma Jimmy Libota ya yemoko yo luka kombo na so na bible te otali kaka na vie okozwa kombo nini oba ocheka ka et osala bien comme batu de ba message na bongo so bazupe kombo na bache ba message na kaka na linga bino mingi et Moya Soukeza, papa na bango, papa Elombe, notre avocat, Luka Moyen Osangisa Bana na yopo ezala bien. Voilà. Merci beaucoup. Et pour na bambote nanga, na pesi merci. Et message moro na ngana bosana, bomoni polo naza ni famille Libota, ni ex-famille Libota, po ekoma komo mususu, ni les abakou. Naza gauloise, naza mwana ya papa Hervé. Voilà. Bon séjour na Bango, place Bazali na Mboka États-Unis. Papa, tu continues à la promotion, tu continues à pour le 24 et Zala Yombe. Et rendez-vous Ezaka Moko le 24 juin. Donc, lobby, billet, ça déjà en vente. Bosomba, billet. Boloko, Kwazawana, Azapé, na billet à $100, na ya 3000 francs. Mais manga, na billet à $100, na ya 3000 francs. Polo, eza en vente, na prix assez. Bo contacter, bo zoba polo, bo contacter, nga bo zoba polo. Et un grand merci au boss Papicho, King Kumu. Na kati ya mboka ya Belgique o asombi 2000 billets pour na concert ya Papa Hervé Azande Konaye a disposer 20 bus pour na ezwa batutu atoza na mbonga billet mozana transporter ba bus ekozana na ba commune nyonso pour na ezwa bino pour na emema bino na stade de Martyr. En tout cas soki pour na ko contacter nga bobenga na plus ya Willy Moucheni Koda Mboka 097 21 95 670. C'est pour Bossani au Bengi Bolokoko Ozwanga. En tout cas, na lingi bino mingi. Merci beaucoup Naba Bonnie Nabiso. Merci Nabino Nyonso Bolandi Biso. Merci Angela pour l'invitation. Tonton Irano, merci Nayo. Tonton Zuma, Bayenyoso Bolinganga. Tonton Zuma, Tonton Irano, na lingi bino mingi. Bayenyoso Bolinganga. Merci beaucoup à l'espace Noé Beauté. Et si pour plutôt ça, à Bémission Nabiso. Merci à Bénédicte Kinzo, la maman Meka.